Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mbonga toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel mil totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel.com. Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino oyo bomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino ndenge nini ba français, ba belge, ba hollandais, ba anglais na ba allemand ndenge nini mingi na kati na mitema na bango badetestaka bakombata tango bazali kosala marche na bango bazwi bateni militaire balati bazali komarche bakombata bakanisaka ete mokili ezali kobetela bango maboko mpe bazali kobanga bango mpona bateni na bango oyo balataka alors ke bandeko babolingo lelo oyo un européen hollandais auti koloba ndenge nini tango azali komona bakombata bazali komarche mpe bateni oyo bango balataka esepelisaka ye ata moke te mpe azali kodeteste comportement wana. Bandeko boyebi ete bamindele bazali bato moko ndenge nzambe akela bango mondele akoki kozala komona aza komona likambo aza kotala yo me aza koloba eloko te mpe aza koprendre ba bonne note me yo oza komona ete lokola moto aza koloba eloko te seke moto oyo mpenza amoni ngai naza danger. Ok oyo ndenge balobaka ete makanisi eke kokwea na mai ya lualaba ubie na mai ndombe. Bandeko boyebi ete makambo ya bateni toyebisaka bino mokolo mosusu kaka awa na studio na biso kaka ndenge tango tosalaka baémission sikoyo papa Botamba azalaka kotia baimage mpona kobongisa yango après avoir alinga koprojecte yango. Boyebi ete ezalaki image ya bakombata na bosaka nakala yango te après chef moko ya allemand mpe kaka aza na local mosusu na local B mpo biso toza na local A ntango aye aza kosolola na papa Botamba amoni baimage wana tuni oyo banani sikoyo ye alobi ete abino bakombata na France et na Belgique pardon atuni bango mais bakombata na bino na baye kosala nini na kati ya Belgique alobi te bazalaka kuna abi bavandaka na kati na Belgique abi mais pourquoi bavanda na Belgique mais balati bango nyonso bateni boye. Papa Botamba alobi ete te baye mpona te bazali kose manifeste balingi ete Kabila elongwa na bokonzi yango wana baza komarche boye. Directeur wana alobi mais comment
rapport nini ezali ete balati bateni bango nyonso baza komarche na pays oyo ezali en dehors ya Congo, alors que bateni oyo balati kaka ndenge kaka papa ya hollandais alobi, ndenge pe directeur na lobi ndenge nini bazali ko se présenter na bateni de guerre boye ya bakomba na kati ya territoire ya bato mosusu bandeko. Omoni donc bamindele wana tango bino bozo sala makamsu bozo mona ngo ke boza danger, mais bamindele bazo détester bino bandeko. Boye bien soki mondele ko ata ye moko mutabimisa likambo oyo etali démocratie, soki yo ndeko okomi komemela démocratie yango na ndenge ya liberté bapesi yo okomisa yango libertinage, mondele soki asa tondi en tout cas bokokamwa. Biso tokanisaka ntango bosalaka bamarche na bino na bateni bolataka bango balobaka eloko te batalaka bino nzoka nde na mitema basepelaka te bandeko. O makambo ngai mama kozali nazoyebisa bino mokolo kaka ekozala kaka bamindele oyo bakozwela bango kaka occasion moko mwa vide monani ma bandeko, nde mokolo wana bakoloba ete bamindele baza mitema mabe ndenge bomesana koloba. Tango boloba kaka bamindele baza mitema mabe, bamindele baza mitema mabe, mais tango bozoloba ete bato wana baza mitema mabe bovandi na bamboka na bango boza kozwa basocial ya bamisala bango baza kobima tongo mpona kosala baza kofuta bino bamakambo ndenge na ndenge. Après bino bato ya liboso boza koya mpona koloba ete mindele baza mitema mabe. Bandeko ba bolingo moto nyonso tu ntango aza na kati ya mboka na ye akosala likambo nyonso to motema na ye elingi ye, mais ezali te ke yo ya oloba ete bamindele baza mitema mabe. Bon respecte nde makambo ya mboka na bango bokomona mpe mindele bazali malamu, parce que soki balobi lelo babanda sikoyo kotala ndenge nini ntango bino bomarchaka bolati bateni de combat bakotuna bino balobi paragraphe nini oyo eza koautorize ke soki bapaya baye na refuge na kati ya mboka ya bato mpe baye komarche baza kodeklare banini na bango paragraphe nini to lwa nini oyo eza koloba ete esengeli na bato wana balata basokoto ya basoda. Bandeko toboyi te sokoto ya basoda wana na poto awa tango basala yango okoki kokendo sombi yango olati yango oza kosala bamakambo na privé, mais bino bokomi kokotisa yango na makambo ya politique bokomi komarche ekomi neti bokomi na koluka agression na bato ya mboka oyo babombi bino. Bandeko koleta bateni mpona komarche na Belgique na France banini, Belgique eza Congo te, France eza Congo te. A un moment donné toza komituna est-ce que bozalaka mpenza na sensi ya makanisi yango na tala meme na mondele oyo hollandais batuni balobi ndenge nini oza komona bakombata organisation na bango aparveni mondele hollandais aparveni koloba namoni mpenza sensi ya lite na bango te po ete bato mobimba baza na leader te oyo akoki kopresente bango azali te, oyo akoki kozala na liloba bayebi ete leader yeyo tiki na bamindele mpe bayebaka babiloko yango bomoni babiloko soni. Bandeko mondele wana hollandais ata français na ye ezalaki malamu te, mais na mwa moke kaka oyebisi bato oyo bayaki na bakamera mpona kofilme ye. Bandeko bato wana telema bamoni ete baverité eflashe bango na misu oyebi ete bakontinue lisusu interview te bakati yango na mokuse na bandi ete soki mondele wana ntango mosusu abandeki koloba ete sino kabila boyebo balingaki bakontinue, mais lokola mondele na bandeki kobwakela bango kaka baverité en face. Bandeko bakati interview noki. Bandeko po ete biso tozali radio Zoomel 1000 tokendeke droit au but tokosenga na régie kuna batiela biso. Bandeko zala attentif ndeko yoka ba maloba oyo hollandais wana alobi muke, mais alobi mingi on dirait alobi penza makambo oyo ezali conclusion ya babozoba ya bakombata atalisi bango mwa muke, mais alobi mingi yango na tolobi ete mundele akotikala kaka mundele ndeko. Tango tolobaka ete bakongole boya tosangana
tosangisa mayele bamosusu baza koya kokosa bino awa non to marché tosala boye bandeko bato baza koyebisa bino bo marché ntango kotala na babilongi wana bango nde moto basalaka 32 ans me basali eloko te lelo nde baza kolakisa bino ndenge nini bakochange Congo ata kutu balobi ozali zoba okende kondimela bato ya boye ezali mpasi mpe mawa tokosenga kuna na régie batiela biso babilili ebongo nsima na yango tozongala na masolo na biso s'il vous plaît.